Oui, bonjour messieurs, les dames, bonjour à tous nos amis branchés, connectés sur internet et à vous tous partout dans le monde et Bolanda-Kabiso, surtout dans internet. Je dis grand merci à Bilonio sur la République démocratique du Congo. Les lots, tous ces négociations à confort. Nous allons juste analyser le point qui fait l'actualité. Bandape Fatia Loba, Congolais va compenser Nini, Makamou Fatia Loba qui n'a discours naïe à état de la nation devant des chambres, Congolais va compenser Nini, à votre niveau la Nini, Awa Bongo, Nampazi Nanga, Yémo Kolo, pas à Mokolo, Posonga Lobi Nazaro Kola, récupérer Mokolo Naza, journaliste de carrière de longtemps, Botéma. Les Congolais en général, à travers Bamutia, tout ça va vraiment connecté. Comme on a dit. La chaîne télévision Ange Kachila, nous avons Ange Kachila, Namini Nabiso, a les autres point mon discours à chef de l'État depuis le 14 décembre. Yo, on a qui discours à chef de l'État par rapport à na maiko tata ekola kusala to azoluba te ezosala esengo kozwa mokambi lokola Antoine Tshilombo Tshisekedi atelemi mpenza elombe ya kobundela mboka na ye atelemi ya kobundisa barwande oyo basi bazwa mpenza batango ebele na kati ya bakongolais bayebi ndenge lolenge nini biso tomesana na bango bayebi mpenza biso malamu tala moto ayebi yo malamu akoyeba ndenge nini akobundisela oyo boyebi ke olemba boyebi kozala makasi boye kasi tala elombe Antoine Tshilombo Tshisekedi atelemi mpona kotelemela nde bomona na mboka nini barwande oyo basi bazwaka na baebonga lokola bagénéraux bazalaka mpe kosala na rwanda bakoma kosala na omona te makambo yango esalamaka kaka na kongo kasi ntango Antoine Tshilombo Tshisekedi atelemi ya koloba na bino ozokanisa kaka lokola maseki pamba te nebandeli ezalaka mpe kaka lokola maseki ye babandaki kobenga ye etikete atika azosala mpe mosala kabila tikeli lelo sikoyo akomi nkolo mosusu bakomi koloba ye aza te nano asala eloko ya makasi te ye kutu avasala eloko akosenga nano na baye oyo akozala na bango misala tata ekolo abondeli bandeko ya FCC mbula mibale mpona kosala kaka gouvernement ezwaki batango ebele mpona konome bambana. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi aza na parti démocratique comment parti wana bakojige aza dictateur ça peut être l'une des décisions à respecter la coalition de Bango signé à Sangana pour diriger biso ça peut être l'une des raisons yango ba dictateur bo sangani ya FCC bango babanza kiete bakoba fatia koba kaka na koiba na koboma na ko violer bandeko na bandeko na biso bazo kufa bazo boma na lelo total to moni ba vidéo nde tamboli ya Olive Lembe lolenge nini ba soda na ye ba viola ba botisa bana ya bato ba boma ya solo ba vidéo zo tambola hier rapena ba soda na bandi bato balanda tindika bazana ba vidéo wana pamba te nga na loba bosolo soki eza lokutana koloba te toza na ba vidéo moto asali interview atindeli biso po ete topanza sango na bato nyonso atindeli biso po ete topanza sango na bato nyonso kasi atindeli biso topanza sango na bato nyonso kasi ezokomi kosala biso esengo lolenge nini bandeko bakomi komona maye oyo Kabila na molongani na ye babandaki kosala banyimboka Mama Olive oyo bomona kaza mosantu wana akomi komibatama kozwa dra epembe afinika bima mosantu kokota na bilanga te papa alata nzambala ya pembe na kati aza na botutu aza na bosoto moto azwi bato yo Mama Olive aza nani po azwa basoda ya ye moko aza nani aza général te aza colonel te aza moto kaka lokola nga mobali nende aza sénateur akoki kozwa basoda mpo basoda baviole bato ya aza nani bomoni ete mboka na biso se ekotaki na bosoto moko tokoki koloba te faci akuti ekolo na mboka akuti yango na lolenge nini
gratuité ya pamba biso moko ba imboka tozotema na église catholique alobaka za pembeni ya babola akobundisa gratuité bana babola pe batanga obolobaka bosalisaka babola bapesi bino mokumba te bopesa misolo te batanga be pamba kasi boni bokobundisa mosala wana sikoyo lelo tokobenga ngo eza dictateur soki ndeko oyo sele ya liguli akangi misolo ya bansenya na bafutaka ndako mpona kaka kofuta bango bafutaka ndako baleisaka bana baza na basi na bango kasi bakovivre boni mondeko wana soki tata ekolo azwi mpenza mokano moko ya makasi ya kozala kaka dictateur na nyonso wana tokoki kobeta mapoko kozwa elombe lokola ye aza liboso ya mboka likolo ya mboka akokonza mpenza na ndenge esengeli tokopesa mpenza ya yo longonya faci topesi mpenza longonya pamba te esika ya Kongo ya boye moto soko bapesi yo mboka boye fo yo moko osala mokanda na tiki loba pamba biso tozaka na culture ya démission te tolingaka be toyiba misolo soki esili na yo na discours na ye maloba na kangaki na discours na ye alobaki gouvernement oyo alingi asala oyo eza na posa ezala mpona avantage ya bapeuple ya congolais elanda idéologie na ye makambo ya bisisi kashi eza déjà dépassé tokolobela yango te na baétende na biso mais toza na kati ya discours ya chef de l'état. Comment toi tu penses aussi le sous-chef de l'état basangani na baninga oyo baza na posa koloke liboso batie premier ministre oyo ozala lokola ya PPT comment vous pensez concept wana est-ce que makambo bien parce que tout l'excité gens mosusu awa ezokeka kaka boye déjà ekei bapeuple ya Congolais batike baregete na maloba na oyo tukoloba bongo de nini gratuité babundisi yango yo en tant que mokoboyi ya bapeuple ya Congolais journaliste yebani mpe mikili mobimba qu'est-ce que tu penses à maloba union sacrée gouvernement union sacrée, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que eza lisanga ya bosantu te tata moto soki aza mosantu akosala mpe makambo ya basantu te soki Kabila se asalaki l'union ya bandoki mpona koboma Kongo koyiba koviole bayimboka kasi soki biso moko bayimboka tozwi mokano na badepute tomoni ete balakisi biso ete bakomi mpe na mposa kosalela mboka mpe bayimboka kasi kozwa deja kosangana wana esali deja lisanga ya bosantu kosala makambo be na nzela na biso soki basali na nzela na biso te kasi tokotema ntango bakobelela etat de droit te soki tomoni ete makoki wana eza makoki na biso te aka makoki na bango tokotelema tolobi bolongola moto aza na ebonga bo neti gentini bolongola gentini pamba te kisasa eza bosoto bazwaki misolo ti lelo na ye na babukumestre kisasa ezaka sali te balongoli bango soki bazaka mai ekomi kotonda partout victoire ekomi solo soki mbula ebeti botambola na victoire na wileri sikoyo bongo soki balongoli gentini pamba te soki alobi ete akutaki yango bongo kasi soki oza na makasi to bokasi ya kosala kisasa te to ya kokonza kisasa te osali mokanda otiki ebonga mpona nini te mpe ozalaka na kiti ya démission tosalaka mpe badémission mpe esalaka biso mwa malamu bao bakoya na kobanga soki na kokende na ebongo ekokokana nga te fo naloba tata na kosala te pamba te mosala wana ekomonana eza makasi ya kokonga discours ya chef de l'état ekosala polémique chef de l'état alobaki etike il a été humilié. Comment on passe ça? Chef de l'État, c'est le discours devant les deux chambres. Alors, il y a ce qui m'a dit c'est l'humiliation qui m'a cassé. Il y a aussi pensé que le chef de l'État, les soldats, les bases, les base, mais il y a beaucoup de gens qui kasi tangu yo moko mipesi penza ya malamu tangu bakete asa dictateur motolokola soka azali dictateur mabunda azobude ya kobomba matema kobunde tata ekolo na baetando inene na etando iki ministre ya yambo akobude ye na baetando inene na etando iki kasi ya salaki bambula mibale ya komema kaka mokumba bosoto wana memi bosoto na bango na nzoto yenda zofingama courant etilotiliki eza te yenda zofingama mai kutu wauti kokata bamikolo ebele yenda zofinga kasi eza na baye oyo basangani mpona kobebisa mpenza makambo ya bana mboka po ete facha finga ye wana moto bafingaka wana afandi mpenza kimi azeli mbula mibale amoni ete misato ezali de ngongo ya koki kosa mpenza mwa mouvement oyo alobi ete eza ane ya baaction kasi aningisi te aningisi bato nyonso na babibonga boyeba ete bokoki kolala te ayaki bambeto te ezalaki nde bibonga mpo kosala misala ye moko alakisaka bato ete azali mpenza mokambi
mokambi moko oyi kozala kaka na babiro te tomonaka ye atambolaka maso de mouton tomonaka akenda kotala bana babukana tomona ye atambolaka kasi moni baso de mouton ekomaki na suka baso de mouton ekomaki na suka moto ayaki kokanga susu banzela wana eza sele ya likuli pamba te alingaki kopesa kabila misolo mingi soki ezake afuta kabila lelo akokende deja kinga kati na 3 heures avant 5 heures okutela ye na nzela akokende kinga kati na 3 heures po ete kabila azwa misolo kasi soki eza misolo ete banzela etongama masele ya likulu akoloba mbongo eza te baenseignant balakisi bafutama mbongo ekozala te soki ezali ya bakisi mpona makambo etali bamai makambo etali mpenza na makila sele ya likulu alobaka mbongo ezali kasi soki ezokende kinga kati ekendaka na 4 heures 4 heures déjà Kabila si azui déjà moi en commun na déjà misolo na oseke déjà na kasi kotala bato bongo ofandi na bango penza okangi motema kofanda na bosoto bongo pendant mula mibale yo kofanda nyai na nzota ta mokolo na ndimi ba kotondela ote me ya ndimi ba ndimi wana basolo wana ofandi na bata FCC te lelo linga bi ma dictateur ngala kobetela maboko za elombe atelemeli Kabila o biso na soba ndeko bana Kabila lelo komi na kola mboma Kabila kiti na aéroport na Kolosi Kabila Kabila si asala bon Kabila lobaka na pasi mais Kabila azui kizunguzungu abanza kitete tata fatia kozwa bokonzi wana kasi tozoyebisaka na tata ekolo akoba kaka na kolinga mboka pe na bayimboka poko tala eboye soki azaki na posa misolo andaka ndima kolanda penza molongo wa Kabila koyiba koboma kasi ya boy na koyiba misolo azane na mo mais azoluka nini azoluka kibia peuple congolais bazo s'étonner 2 ans qui dans le vide vraiment est-ce que dans 3 ans est-ce que osala tamo osala nini pour la peuple congolais bazala penza na kimia nyonso pamba te tozui déjà balobeli tozui déjà bilombe oba kosala penza musala na ndenge sengeli na mbula mibale wana ezalaki Kabila nde ya bandaki kotinda kopesa penza ya ye mibeko mama te bango bandaki koganga wa soki makambo tata ekola kosala etali bango te bakokenda cohabitation se ekota bandakala yo si omona tata ekola lobi wamilisa boya bango basi bakota na cohabitation wana na coalition na cohabitation to yango ezalaka mpe na kati ya mbeko likonzi na biso te toyebi yango te bango balingi baza biloko eutaka na mindele oyo ezalaka na bapapie ya mindele baya epesa biso wana te pesa biso wana te bango so bani basala ngo basala ngo na république kinga kati do bango basala opposition soki balingi te bakesala ngo na kinga kati pa mate kuna nde bazali penza na bokasi nyonso kosala Kongo eza ya biso nyonso biso ngame na koloba ngo za na koki koloba ko na koba na zala makoki koloba nde ya tolobela ka bayimbo ka soki makambe ko simba te tolobaka soki makambo ekosimba te totali bongo Kinshasa komisalité makasi tokoloba makambo totali bongo politique mais l'environnement n'est pas vraiment favorable na vie oyo moto akovivre yo oza molobeli nayebi ke koto fandaka na kotenga na fandaka ça ne voit pas bamai mwambula mokili mai etondi victoire ekomi solo musala oyo ovedi akosala azosala te toyebi te kini bopeto yango eza kaka slogan elobama kaka na boye kaka tuni bapeuple congolais bakomituna na bayoka diaspora baye awa bakomituna bakonzi oyo bakodirige ville ya Kinshasa directement Jean-Claude Ngobila asalaka nini na misolo ekotaka chaque jour na kesa leta na gouvernement provincial singana kobelela bongo bana oyo babengaka basindi bandeko ona lopoto balobaka bandeko ya mouvement citoyen baza posesili ya bangoka te po kokende kotambola bango bazelaka te kotambola mpona bacitoyen bakoma na bango bakorompi mais wana nde mosala na bango bakoki kotambola mpo akotuna tata ekolo na ebandeli apesaka misolo po ete batia mpenza balongola bosoto na engomba Kinshasa kasi tomoni mpenza lokola bato baza te ya kokipe yango ndeko Jean-Claude Ngobila fandi na Kisasa nyonso koti mai nini baterase ezali solo partout et puis ayebisaka na bango tata biso tozaka pembeni na biso tolandaka po kobomba
ayebaka na bango bayo bando sala misala wana bakomisa ko bana misala na bango te bayo wana bande bana bayo bando kotumula batera se po ete kolongola ba mabele o esala ka kolengisa mai ya mvula po ete etonda na balabala te kasi bazwa misolo balia bakopesa bato wana lelo yo kuna bourgmestre nyonso oya bakomini nyonso bango nyonso be bakangi maboko bafandi bazozela babourgmestre baosala eloko te fort rien babourgmestre bazawana kaka po bakangisa bambongo na bango bazozela faci aya na pau aya na Congo po asalela mosala oyo ya bibonga na bango nayebi te bandeko na biso oyo ozolanda nga nango wana bomoni esika ete Congo na biso mpenza toza na eloko te faci nde alingi apunisa biso mwa mayele ete soki batie oyo na ebonga eza esika ya maseki te eza ebonga ya osala mpenza mosala pamba te bakofuta yo bachomere baza ebele kabila boma bakompanie ebele chômage ekota makasi na mboka oyo kasi soki ozwi mwa libonga ya bongo mpona kosalela ekolo yo misolo ozolia kaka mosala okosala te soki omoniki ekokoka te obeleli batia moto akoki kosala oyo aza na bokasi ya kosala akobi na kosala yo kolia kaka misolo ya misala osalaka te soki balingi balongola oke koluka poison kabila yela biso obeti moninga poison obeti moninga mbasu tokovivre boeti mokolo nini wana mboka nayebi te mpo na ngai tata ekolo nyonso oyo alobaka aza lokola en fait nde bato balobaka azomona deja liboso soki tosali boye kokosala maboye soki tosali makasi toza na posa ya bato ngo ata belle personne. Très chers internautes, avec beaucoup de plaisir, vous me suivez chez Ma Référence TV. Je dis grand merci à Ma Référence depuis Londres, place vous allez. Grand merci maman ndenge ko soutenir biso na mouvement. Oyo grand merci na ba Congolais nous baza na États-Unis d'Amérique et on a appelé na boka Ange Kashila za bongo ko pandisa ngo. On a ndenge ko pesa makanisi na ye. Tokomi presque na suka mais moi des questions, trois questions ya ko sese émission na biso o Italie bongo. Visite ya mwasi ancien chef de l'État oyo abengami na kombo ya mama Olive Lembe akendaki s'incliner na tombe ya général moko akufaka oyo balobaka miboma ye bato biso baloba baassassina ye biso balobaka oyo kabila moto atinda baboma ye bato biso te azalaki bongo nationalité coûteuse biso banda koloba na ye aza rwandais tout ça nini je ne sais pas si vous êtes au courant qu'est-ce que vous avez pensé ou analyse na yo kozala nini par rapport ya visite ya mama Olive mwasi chef de l'État na tombe ya bongo général oyo akufa ye moko na ndako ti lelo ewana ye toyebaka te so akufa nini soki basekre nini abombaki après moi j'étais na sous question lisusu na propos ya ndeko député oyo aza lokola star papa Molière bapropos na ye alobaki bato mosusu bakokondane olobi n'est pas un homme d'État ne peut pas parler comme ça nini yo okanisa bino biloko Olive akosala eza maboke théâtre Olive akwasi na kati ya bilanga lobi alingi bayimboka azolesa bayimboka te kango na combien ake kofukama na bamakambo na bango bango mosoki baboma ye bango bayiba makambo na bango basala baboma moma elongo na ye bayiba elongo na ye soki akei kokumbamela aza moto bayibaka elongo na ye aza moto wana makambo na bango wana tokotala yango lisusu te tokomi na posa kotala liboso awa tokoki kosala nini faca koki kosalela biso nini tokoki kosala lolenge nini banzela na biso eza malamu te mboka na biso okokende lolenge do toza penza tozongaki nsima makasi kobanda kaka kabila mwana kota na mboka oyo tozongaki penza nsima ya kosaka na te na ngongo oyo tokomi lokola tozotonga sikoyo mboka tokomi penza kotonga tobandeli penza na fondation po ete mire na biso ezala penza makasi biloko ya baolive lemba eza batéâtre biloko ya kolalisa na biso pongi bakende kolala na batombe na bango na banini toboyi bango bakende nango soki akofanda kuna fanda ata libela donc makambo na bango towana mposa mo liloba suka napesi bandeko nyonso bakongolais nyonso tosimba na makasi tata ekolo alobaki ngonga ebeti kisalu mebanda kisalu toyebi kisalu ezaka mosala biso nyonso tokota na mosala po ete tosala mpenza mosala elongo mosala yango mpenza ekende kitoko napesi matondo mingi na bandeko nyonso oyo balandinga napesi nimero na ngai ya WhatsApp soki mwa koma to mwa question ya kotuna eza plus 243 82 82 544 56 plus 243 82 82 544 56 Ange Kashila. Oui, très chers internautes, avec beaucoup de plaisir, tout comme pratiquement la souka et analyse de mission ensemble, na confort Ange. Kisalume Banda. Donc Moussala Bandi. Maintenant on est au début à Moussala pour
totonga ekolo Congo ekoma ekolo ya sengenge ndeko uti koloba tolongola na mentalité ya koyibaka mbongo ya leta na oloba toujours na ba mission nanga tolingi toyeba mbongo ya bokangalozo ekenda wapi bapesaka bino 285 millions de dollars pour na bosala projet bolobi na ba makomi na bino selon rapport Oyo ndeko Gilles Azali Bongo, inspecteur général de finance nommé par le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi à Lobi Boye, basali là 80 millions de dollars, 80 millions de dollars. Wapi masango 80 millions de dollars. Wapi lo 80 millions de dollars. Bongo 205 millions de dollars et Kenda wapi. Projet Bukangalozo ezalaka dirigé directement na prémature par ndeko Matata po yendi azalaka premier ministre. To funde te yemu to yibi to sala chanema te to kolobaka ke bongo oyo bapesaka bino po bosala bilanga elesa Kinshasa elesa Kongo mo bosala nango nini. Mutu azo mbongo ndeko Gilles to zana posa to yeba ye yango to lobi changement de mentalité. Changement de mentalité totikana nu makambo ya koyibaka mbongo na caisse ya l'État pona kobala 50 makambo. Ok, koyiba mbongo na kesi ya l'État au bala 50 makango ozwana baleki na biso tcha bango bazemi tolo baboye okangi susu biso okomi kolanda biso tcha biso na poison état de droit yango ekomi tolingi mutu nyonso oyo asala mbeba wana batya ye maboko akende devant la barre po batuna yeke akosala nini mpona peuple congolais. Donc ceux qui bolandaki biso na ma référence TV ngai na bino ensemble na pesi mbote na mama référence depuis Londres place Azali na pesi mbote na ba congolais nyonso baza na États-Unis pourquoi pas na mboka San Francisco Willy comme Willy longa place Azali na pesi mbote soki nzambe azongi te ngai na bino na zaka wana mpona kodénoncer bato bakoyiba misolo po mboka ezaka misolo eza nini. Merci.